Cela veut dire que comprendre où le gouvernement est pessioté, où papa nous a pessioté, où le bateau mukili ba pessioté, où on a makokia au kende ko zwango. Après, vous voyez, sur les années passent, vie est au péba. Dans le ville, les lois, nous avons s'en servi comme pour la vie de la vie. Plus rien ne sera comme avant. En fait, quand on parle de la violence, ça veut tout simplement dire le courage. Parce que c'est parmi les éléments où ça la biso doit avancer encore dans la chose de Dieu lorsqu'on applique le courage. Alors, quelqu'un qui est violent, c'est un courage.
faut qu'on quitte à nous, Kabwani, c'est ma momenti, Bozomani, Bokiti, Bokabwani, Bomati, Bozomani, Bokiti, Bokabwani, Bomati, Bozomani. En ces moments-là, le diable rentre, fait des choses dans le noir, vous ne voyez pas. Les lots nous s'en servir comme un pont à vie. Les lots n'a commis pont à vie. Les lots nous tambo na nikolo na et beaucoup d'ingani sous-souté. Na okanga pont wana, na okanga madusu wana, oezaki na pont soki bozo tambo na bolingo soki boye, beaucoup mi place moko boye. Après un moment, vous avez après, vous les années passent. Vie et autres péba. Dans le ville, les lots, nous s'en servir comme pour la vie la vie. Plus rien ne sera comme avant. Dans le ville, les lots, nous s'en nini. Pour la vie la vie. Bien aimé, tellement ensemble. Tous autres, tu as pour eux, ça m'a dit là, Jésus. Moto moko te atakola likolo na makila na yesu na monga te lelo poya lelo poya asemami lisona mona
n'as jamais été dans ce combine. On te dit que tu es un pauvre. Tu n'as jamais été dans ce jour. Tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais accepté. Toi, le bon que l'Éternel Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas donner l'argent à la famille à tout le monde. Dieu ne peut pas donner le bien à tout le monde. Mais si Dieu donne le bien, si Dieu bénit quelqu'un de la famille, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu n'as jamais été, quand tu crois que c'est ta mère, quand tu proclames que c'est ta grand-mère, Dieu te choisit comme un père. Parce que toi, tu étais ici, tu étais là, mais il y avait un vide qui était là. Il y avait un vide qui était là. Et le vide qui était là, toi, tu le connais aujourd'hui.
Je t'avais vu avant que tu as dormi. Je voulais venir te réveiller. Esprit de Dieu m'a parlé sur toi. Je t'ai laissé tranquille. Je t'ai la seule qui a dormi. Moi, je te laisse. Et quand tu
dormir l'éternel de nous. Nous sa politesse, la respect de chaque et tout il a monté ensemble, lequel était ma place au mal. Tout il aussi, tout il a monté ensemble. Et je carte sur la famille, moi les calands, où ils ont payé la chose. Bibelobi, nous formons tous le corps de Christ. Alors, na corps, ma boko ezali, mutu ezali, ma kolo ezali. Na même unité wana de la foi, ya wana nde toko parvenir na justice. Cela veut dire, onga na okokate, servant de Dieu, an sabaota okoka, oyo an sabaota okokate, servant de Dieu, Maman Rema Okoka, oh Maman Rema Okokate, servant de Dieu Marlène, servant de Dieu Émérance Okoka. Donc c'est-à-dire toujours ça la complémentarité. Et moi je suis de la race de ceux qui croient à la grâce des autres. Et j'aime bien aussi pousser la grâce à Batoué qui est de propulser la grâce pour que le royaume n'a pas fort. Amen. Thomas Kokonga linga amin kobingo kokobar. Kokobar nasi va butu ya boeze ya sukate pe ya libosote. Vraiment, Babouta Boézé a soukati à Libosote parce qu'on avait fait un temps haut aux Aïsouna Bavéete. Et nous avons démarré Boye, tous les système ya Boutou parce que na Boutou est un mystère. Boutou nyon c'est un mystère. Les Camerounais savaient comment on attend et banda na Boutou. Tant bando qui baloka na Boutou. Donc batuma beba sara bakwa makasi na Boutou. Donc cela veut dire bisope na Boutou ane aux appels sikoyo to bando salape baku na biso ya makasi ya okende ko yiba batu na royaume ya ténèbres pe ko na ba na royaume à lumière ya bonde la pona ba tout temps mongo na ko cha maladie biso na même Boutou toye to longoli maladie. Donc yango wana ba veiller oyo to continuer nango et puis to kenango liboso. Est-ce que cause a une idée pour ban ensemble ba olanda biso ba yeba après oyo to cause a idée après près na ba date nini sous. Déjà moi to banda ya octobre na fin ya octobre tozana veillé parce que so tali lelo ezali dernier vendredi ya mois. Voilà to sapé na dernier vendredi ya mois d'octobre tozala peine à veiller ya makasi parce que mikolo toza na molimo mo santo. On est sur le Saint-Esprit, Nzambabito Bandolo Bango, Saint-Esprit ti na mois de décembre. On va parler que du Saint-Esprit et tozana ba butu penza avec le Saint-Esprit pour que grâce à Nzambe kende liboso.
de ceux qui tombent à l'ingalo baneti lokomo liloba mo pour na message mo pour na peuple nzambe na demana koloba kuna butu ali na tongo ali lopoto de 6h du matin toma ko lobani ba yebisi biso depuis Jean-Baptiste tilelo babi royaume commis forcé et puis eza ba violent nde bazo zwango. Cela veut dire te comprendre oyo gouvernement pesiote o papa no pesiote oyo bato mukili ba pesiote wana makokia okende ko zwango. Oyebi ke royauté ezalaki na Benjamin, mais David a ça la violence a kendo récupérer royauté a récupérer ondeni ba pese bilamba ba pesie na arme nzoka elamba na arme wana ndezaki royauté mobimba ezaki déjà likolo Jonathan parce que Jonathan zaki prince o azozela akoma roi. Alors tant azui bilamba azui mbelina e apesi David, donc David a ça la violence à zwango. Or na kati ya Israël, David azala parmi ba roi ou atikala oza prince te. Or mutu nyonso azaka roi faza prince. Mais David azala prince azala roi, violence nae a récupérer qui. Thomas la violence depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume d'ici est forcé. Mais batumsu ba koki ko sala violence wana na ndenge mususu na maele mabe alobi ke balobi le royaume de César forcé na roki détruire le comme boué na détruire en on a eu donc ko pèse exemple de Caïn et Abel. Donc to ko lo ba pe ke Abel passe la violence c'est pas Caïn. Montre que d'autre part violence il faut ezala na ndenge bien pour nous expliquer peuple nzambe pour nous ko tapina mwa mo ko fungola ngo bien s'il te plaît. Vraiment, merci beaucoup pour la question. Il faut éclaircir, peuple de Dieu. En fait, quand on parle de la violence, ça veut tout simplement dire le courage. Parce que c'est parmi les éléments où ça la rabisso doit avancer encore dans la chose de Dieu lorsqu'on applique le courage. Alors, quelqu'un qui est violent sans courage. Au milieu, il y a au fin à mettre c'est la kanzambe, ça violence. Bato bazo critiquer biso mettre continuer ko c'est la nzambe, ça violence. Bato bazo taxer biso na honneur so bato taxer biso to c'est la kanzambe, donc c'est la violence. En fait, violence ezali dans le sens que il y a quoi appliquer monter à ma bête, to quoi appliquer volonté, to quoi appliquer usurpation, mais violence n'a biso ezali que nzambe a pesi biso le côté biso to zela, mais biso to kotina courage, to ke ko récupérer le koana. En fait, violence c'est plus dans ce sens. Violence c'est plus dans ce sens là msusu bana nzambiska bovanda au mona violence yoke kangama kofi bunda OK ko sala ce que le crime mokuna na ndenga violence non nous parlons de violence toujours sur la violence dans les seigneurs do atana zuite lelo atana zuite lobit na ko tika nzambe te atana botite lelo atana balite mais na ko luka nzambe pote na lo la bible lobi na biso ke bana ba ozalate donc na lo le koma mo individuel ya mutu na nzambe papa est-ce que vraiment les bonde nanga koleka ezali bato nyonso ba olanda biso nzamba kotalika munayo oyebi lelo toza na bato ba osambela na église na biso mais bana ba problème moko bakoka même pas koyebisa biso des pères kelem sna ko betela pasteur ako betela maman ko betela nani. Cela veut dire bato bakoma obomba bana ba problème na bango parce que ba pasteur ali boso bazana ba cour ba kuté na ba pasteur musu ba bizaki yango ba nzambe bakoma obanga papa. Bien sûr que oui, parce que pour montazo mayele il fait zala akutana na eloko moko mais siko libonde langeza nini likambo pasteur no ayebiti likambo bombe la bato nzambe akende ko peswango nzambe akende ko kokisango pe nzambe asela susu batu makambo ba osengaki mais au-delà. Bible lobi na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous au-delà de nos demandes et au-delà de nos imaginations. Que Dieu surprenne quelqu'un en lui donnant des choses qui sera au-delà. Il y a oazako imaginer. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous.
Mais Thomas toza na rubrique mo to sali na tolo na se et na bando yamba ba maman parce que tozo na la mboka la vie normale ba couple les autres a vraiment détruit ba couple les autres a détruit. Le Seigneur m'avait mis un pensée dans la tête de faire une mission moko ba papa ba ndoloba comme na yambi Thomas boye Thomas lobi makamni na malam au moins ça ko sala Thomas sepela comportement nini oyo état que parcelo au-dessus place à papa nyonso pour papa na papa za sentiment ni peut-être pas maman ko sala loko mo pas Thomas sepela nango te mais papa X a sepela nango na lingi to mema moi conseil moko boye ba papa bandoleka pona ba mama bandoleka pona ba papa sauf nos ali invité na biso ali bosso na rubrique wana ezama be. Non, c'est une très très bonne idée, initiative à Malamu, quelque chose que nous devons aussi to lukakato yebakako, parce que nous l'église, on n'est pas que pour le spirituel, mais on est aussi pour le social, on est aussi pour le foyer. Cela veut dire la plupart de beaucoup de foyers, bah comme il peut y avoir danger parce que nous, on a plus pris du côté spirituel. Mais on est aussi des conseillers pour des enfants, on est aussi des conseillers conjugaux, on est aussi des conseillers au aider ba foyer belé, aider ba maman belé, papa et belé, de façon que bazala très bien na ba couple na bango et puis nzamba même bango le sumusika donc eza idemo eza bien sûr bo bandana nga eza bien non bandana yo papa parce que tozo mona na église au mona mundimi azan église azo parler à langue peut-être aza pe na tâche mo ya makasi na église mais azan poli na ndako mais azo ya na église passer atia peut-être maboko polo bia bala azo ya na église peut-être papa ba tia maboko polo bia bota musi otaye moko chapeau peut-être champion peut-être tamusi ya longola bazemi ya moni photo kota pena mozindo to ke ko kundola oyo ezala kate to bimisango po tozo pesa liloba tozo pesa na conseil. Vraiment ça serait une très très bonne initiative. Vraiment on va soutenir et on a ko zwana on ba kombe belé. C'est-à-dire na déjà prière avant kombe ya. Cela veut dire nzamba bomba yo pe à permettre ekende encore le bosso et na ebi kenzamba osangolo. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, merci. On est aquí Kokobar, toza na village ya Kokobar, tout qui sur place pour un événement où les kaki katinesi pour la maman na biso Emerance, à Sangisa ki batebele, maman Marlène, nyon seleki malamo, Bokolanda, yo mutolandi, bien aimé. Partageons on a mususu na bilili lelo ezalaki Eli ya Nzambete ezalaki nde Gladys Mandika bilili kolo yesu apambola bana mema kolo yesu apambola bandeko nyonso to basutenaka mema po ekomi mama no tangi kombola ngate obwaki ngate donc nzamba pambola bana mema nyonso nzamba pambola ba chrétien nyonso pambola batu nyonso mais loko moko na kobosa na te mon patron Papa Carlos Kalambai, le gardien du temple, mon patron. Respect. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh mama mama na lobé, mama telema bondela, tolo nase, utupe na moi, olemba te mama, telema bondela, isika nyonso zalie, otika mbetwe,